Monatie, botalelanga, Congo température, ya maman Rosette et la fleur, Nadambu. Après avoir défilé, na cité Pola, mais cette fois-ci. Congo Température TV. Désormais, suivez-nous sur cette chaîne. Congo Température TV. Congo Température. La patronne, Rosette la fleur d'amour, chaîne à solo. Émission religieuse. Théâtre, musique, environnement. Bah, émission sportive. Émission politique, donc nulle part ailleurs. www.congotempérature.com. Pour nous avoir information à temps réel. Congo Température. Et yena mo pepe asika. Ya tobina Congo Température. Bonjour très chers fidèles internautes, votre Mandela de la presse est toujours autour de l'actualité sur congotempérature.com, site le plus suivi de la planète. René Abiri tient toujours à vous informer toujours ce qui est réel à propos ya mboka na biso ya Congo, République démocratique du Congo. Bandeko nangai, bana ya mama, bana ya papa, Congo eza obe moko, ekotika lobe moko, tatambo moko, mama bo moko. Tozali ba indo, tozali ba congolais, mutoko sarana na biso azali te. Donc Mobutu c'est ko paix à ton âme, parce que Mobutu asali ya mingi na kati ya mboka na biso ya Congo, atikeli biso ba principe na ba miango o wapi esengeli na biso ko respecter. Congo ezali mboka ya ba dictature te. Oyo wapi olali olamuki shebino oye obandi ko luka obanda ko dondwa pona ko manipuler batu, ce n'est pas normal. Donc bande ko na biso ya rassemblement bosenga ki ete mboka toleka na niveau ya ba élection, et je pense que bande ko na biso ya seni ba yeba ki malamu ko se préparer pe ba lobi na biso ke no ba élection e kozala na 2018. Eza mabete to somba kimia biso nyonso tu totika ko luka mobulu, totika ko luka ko distraire population na ba discours ya pamba na ba sale manifestation pona ko luka ko bomisa population. Parce que na minutes o ndenge nazali ko loba boye étant Mandela de la presse, je ne suis pas d'accord, bande ko na biso ya opposition depuis bo banda ba marche bo bomisi pe population ya trop. Lokola ndeti marambu ya boye. Gouverneur de la ville province Nabiso ya Kinshasa André Kimbuta apesi bino permission pe autorisation te ya koyeba kosala marche et puis qu'on proclamer ville morte. C'est anormal. Congo ezaka mboka moko te kaka o tout ça te. Tout le monde a mindele kuna ndenge bazala quand il y a quelque chose qui ne marche pas dans leur pays, bo monaka ndenge ba revendikaka pour nete droiture et kota na kati ya mboka na bango. Mais vous êtes encore trop soifé de l'argent. Le losoko komi mokonzi, to batio quelque part. Okomona obwaki 3, 4, 30 mamale ki na poto. Nenge bozawana. Famille na bino na mikili, bana na bino na mikili. Mais ekosala pe bien ceux qui organisent tam sous manifestation. Obengisi bana na yo na batata mwasi na yo na bandeko na yo. Bosangani na bango bobimi na balabala bozala na no première bagarre. Vraiment marambo les gars et les gars la mboka la biso, je sais que ba combattre belepe ba koluka ba silika te ndeko combattre. René Abiri Mandela de la presse naza koloba mabete toza biso tout famille bo moko, tata bo moko, mama bo moko. Bino boza kuna na poto biso tozali na kati ya Kinshasa. Mais tango bandeko na biso bazo kufa na ba manifestation tel que oyo euti ko salema na mukolo ya lelo. Totala nanu photo ya ndeko na biso Denis Mukongo na niveau ya Kananga. Lolenge ni na uti ko zwa bali na tongwa wa. Tabandeko na ngai totika. S'il te plaît, totika. Bandeko na nga vraiment Maramoyo eza vraiment somo. Ndeko Dani Mukongo, président fédéral ya MR, parti oyo biso tutoye biango. Donc auti kozala blessé, auti kozala lisasi ya lokolo. Donc soka fanda ki na ndaku. Soki bo organiser na bino nyinyote. Malinga razwa na ebalite. Olingo fanda na palais. Siko boye siko okufi okei perte.
donc bandeko nanga okufi okei perte. Donc tout ça là ba révolution moko boye o ezali na ba norme o ezali ko troubler ba ordre public té. C'est un peu ça et kozala malamu mingi. Donc bandeko na biso to tika ko tromper population na ba discours moko ya pamba parce que population congolaise azali mungamba na yote oye olamuki na tongo obimisi batu na balabala po bana batu bakufa. Ba parents na biso baza na besoin na biso toza ba jeune. Oui, c'est vrai, misala ezate na kati mboka na biso. Siko to sala nini tokima tokende na Libi bakangi biso bakomisi biso lisusu ba esclave. Ata bino moko. To sala nini to fandaka na mboka na biso. To fandaka na mboka na biso mabe ezalite concernant l'autorisation oyo tomoni bandeko na biso ya rassemblement batambwisi na ba réseaux sociaux. Pour na koloba ete ke no bapesi bango autorisation pour na marche ya mukolo lelo, c'est faux et archi faux qu'a confirmé le gouvernement de la ville congolaise qui est dirigé par monsieur André Kimbuta Yango. Donc l'hôtel de ville de Kinshasa informe l'opinion que la lettre circulant dans les réseaux sociaux donnant autorisation d'une marche du rassemblement est un faux document. Donc c'est un faux document, L'hôtel de ville rappelle qu'elle n'a pas pris acte de lettre de la majorité présidentielle ni de rassemblement qui informant de l'organisation d'organiser donc la manifestation le 28 et puis le 30 novembre. Donc ils ne sont pas autorisés. C'est-à-dire quoi? Tout le monde peut notre ministre de la communication, Lambert Mendepe, a communiqué à l'objet que tout fonctionnaire a manqué na bureau à cause de la mise en pied. Donc, journée à l'élo, ezali reconnue comme ville morte. Bande konanga total non ba photo, bazali ko lekisela biso. Bomo nana nous comment est-ce que population est bétamine tiliwa botala ndenge nini bana ya batu siko sotali parmi bana wano bazo subir ba conséquences oko comprendre que ya bango ndeko kuna na kati azali te biso tout ozali na société mboka na biso échanger biso tout ozali na société développement paix état de droit to koma na liberté to koma na démocratie na kati mboka na biso tozali na souci wana biso nyonso tout mais photo yeba lolenga nini tokoki kosala yango tozwa exemple ya bandeko na biso misusu ndenge bazali kotambwisa ya bango enguma. Donc tomona kipe ndeko na biso Martin Fayulu na ba militant bazo pe ba koti pe na nzela ya limité. Donc bozo mona kana ba photo ka ndenge zali koleka wana. Donc veut dire que na tongwa lelo limité e yindi na ndenge ya kosarana te après 1 heure du temps mbala moko ba mbila ba koti mabele bayaya bapakati mbangu neti na film pour comprendre que ozobima ngulu pour no kende ko revendiquer et loko zo kende ko revendiquer oyebi yango te. Donc c'est anormal bandeko na biso toyebaka avant ko sala nini comment ko informaka population afin que ba ko isamate na ba trouble o ezali koyela bango. Donc tomoni pe lisusu na niveau ya commune ya Changu kuda tomoni degré nini population et tumbi Transco et salaki kitetia ko bimalelo na tongo Transco et ziki na moto bozota la kana ba photo ka ndenge baza ko balancer biso yangwana. Donc Transco et ziki bande ko na biso tango bozali ko organiser ba marche. Pourquoi ko kende ko détruire na babiloko o ezali privé ya batu Transco oyo botumbi wana mais ezali wana pona ko sunga population. Transco oko mata 500 francs banda Delvo. Si na Changu okebite le ka aéroport na 500 francs ya pamba. Bandeko nanga ba congolais bolingi vraiment to sungama na lolenge nini. Nazali ni pour na majorité ni pour na rassemblement. Et puis bandeko na biso ya la police et sengeli boye ba comment tout ça ya ko diriger population tangu nini ba makambo ezali ko telema parce que population ngazali roi il faut ko yeba comment ko maîtriser population. On ne maîtrise pas la population na ba balle, on ne maîtrise pas la population na ba balle ainsi de suite. Donc ezali vraiment malamouté
Donc, et puis, la bande de biso, il y a majorité présidentielle, oh, bah, simbi pouvoir en place, na minutes, oh, yo, yo. Bon, mais un peu vraiment que ça, la topé, qu'on multiplie, bah, effort pour trouver la paix dans la République démocratique du Congo. Makambu moko ya bien, où ezali ko ça, la être Congo, na biso, ezala toujours uni. Congo, oh, yo, ezali mboka, ya bakoko, na biso, et kokabwana kasoko, mokete, tata bo moko, Mama Bomoko. Donc, Yangwanande Maloba, président Nabiso, Mobutu Sese Seko, Atike Labiso, Nakati Yamboka ya Congo. Donc, c'est-à-dire quoi? Le gouvernement congolais, ezali ko reconnaître journée lelote comme ville morte. Donc, bandeko Nabiso, to fanda, to tambola, to liandenge, to lingi, to solo la pe moi mukeli kambo o bandeko nangai. Lokola ba mama na biso batekaka ba mapa. Mboka na biso tozali ata na izini ya mapa te, izini ya pamba o esalaka mapa ezali te. Batu bakosuka lolenge boni. Misala ezate. Kuluna ezali ko se produire chaque jour na kati ya mboka na biso. Kuluna ezali ko se produire chaque jour. Pourquoi mbongo ezali te? Imaginez-vous likambu oyo etali ya ba journalier. Journalier bazo futaye $1 en francs congolais qui signifie 2000 francs. Donc ceux qui m'ont travaillé du 1er au 30, ezali loko la futami $30. Ndaku oko futa yango combien? Mai oko futa yango combien? Courant oko futa yango combien? Bana il faut batanga. Vous voyez comment est-ce que notre pays est dans la souffrance. Olebo lukabo sala effort. Bon marché à tapona bandeko na biso bazana niveau ya Libye. Comment bazali ko souffrir? Aucune réaction. Même na kati ya gouvernement na biso. Nous avons vu ba Camerounais, nous avons vu les Ivoiriens ba tindi ba avion na bango pour récupérer leur population. Oyo bazali na kati ya souffrance. Donc Congo reste toujours uni. Na yangwana René Abiri état Mandela de la presse. Nazoyemba hymne national. Oyo zali kopesa kimia na bandeko na biso nyonso tu. Oyo zali libanda, oyo zali pe na kati ya Congo. Omiyeba biso tout ozali pona koluka bonheur ya mboka na biso. Nini ezangi na kati ya mboka na biso. Tokotika te Bamindele baya ko manipuler mboka na biso. Congo est un état de droit. Tous les Congolais restent toujours unis et puis debout. Tata bo moko, mama bo moko, Congo bo moko. Debout Congolais, unis dans les fonds, unis dans les fonds pour l'indépendance. Merci. Tokutani mbala ya sima na émission la bisoyo vérité sans frontières. Bye bye. Mon entier botalelanga Congo température ya maman Rosette la fleur Nadambu. Après avoir défilé na cité Pola, mais cette fois Congo température TV. Désormais, suivez-nous sur cette chaîne. Congo Température TV. Congo Température. La patronne Rosette la fleur d'amour, chaîne à solo. Émission religieuse. Théâtre, musique, environnement. Émission sportive. Émission politique, donc nulle part ailleurs. www.congotempérature.com. Pour nous, information à temps réel. Biso nyonso tobina Congo température eye na mopepe asika ya tobina Congo température eye na mopepe asika.